Karine Mokonzi Moussalande. Karine Mokonzi azande kosala musala. Chanteuse azande kosala musala. Bino ba oyo bolandi Karine Mokonzi atiki rando bino pe botiki. Bon, soi-disant botiki. Atiki clash, soi-disant botiki. Asali réconciliation, bino pe bobandi, ba réconciliation, na ba voisin na bino, soi-disant. Mais, di lourd o Karine Mokonzi azo sala. Est-ce que bino bokoko landango? Pourquoi pas bozwa nzela na bino? Ata boza na makolo pepele to kilo e loba batu ya Karine Mokonzi na batu mosusu na be spectateur. Même boza na makolo kilo, en tout cas soko zwi nzela na yo okokoma kaka. Karine Mokonzi aza kolakisa toujours di lourd, aza kolakisa toujours mosala, aza kolakisa toujours avandeli château te, avandeli maki te, avandeli succès te, boulonde. Mokili yango en tout cas ezali penza alangi. Mbote ba papa, ba mama, bandeko. Mbote barando na barandonete. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anoirique, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabogo. Bandeko esengelaka nde boye po kombo ebunga te. Esengelaka nde boye po batu baimonaka yo. Esengaka nde boye po zala toujours na page. Esengaka nde boye po batu bakontinue kosepela na yo. Esengaka nde boye po babinemi na yo baresone ozalaki oyo bango bakanisaka te. Esengaka nde boye po banganga bayebake akokende pa na bango te po azwa kisi parce que aza deja na lupemba na ye, aza deja na nguya na ye, aza deja na courage na ye ya kosala nyonso. Yango wana Karine Mokonzi en tout cas musala nde ya limoto ya kofelicite. Baloba poto ezali cimetière ya batu. Bon, ezalaki cimetière po mingi basalaka pe eloko te. Soki basala eloko basalaka 2 fois na année. Et puis pona kobima ekobima na cassette. Alors yoye poto osala eloko 2 fois na année. Ebimi na cassette baketeka na Château Rouge. Mutu nyonso te asombi cassette. Mutu nyonso te pe amonaki eloko salaki. Mais sikoyo okende loba poto ezali cimetière ya succès ya batu. Yo moko oza komikundama na libulu. Me Karine Mokonzi musala nde. Karine Mokonzi YouTube eza ya ye. Mama YouTube. Karine Mokonzi ba fanatique azala na bango tango aza na Afrique. Lelo na poto babakisama ya pake na ndenge ya kosakana te. Karine Mokonzi batu balobelaka ye bazalaki muke tango azalaki na Congo. Lelo na poto babakisama koleka. Alors nyonso wana musala. Nyonso wana ki Karine Mokonzi. Nyonso wana kozala icône. Yango wana Nzembo akoti lisusu aza kosalela biso oyo babengi di lourd. Bien sûr toyebike akosala acoustique mususu ekozala chrétienne ou bien nini. Mais biso toyebite lokola banosaki tokotala kaka di lourd soke kobima acoustique ya ba chanson religieuse to ekozala eloko mususu. Mais eloko ya bien eza kosala Karine Mokonzi aza kotravailler. Na luki natala ba chanteuse mususu ebele o na yebi. En tout cas nazomona bango te kote biloko mususu ya sika baza kobimisa. Mais naza komona bango kaka na ba sinap. Nazomona bango na ba photo, na ba page oyo anosaka makambo eta ya sika ezoleka bazomona na te.
na ba chaîne mususu même ya télévision en tout cas bazomonana te. Entre-temps, ba chanteuse babima bazali penza ebele bakoki koleka 30 bien sûr ata botiaka kate mais na Congo ba chanteuse baleki déjà 30. Alors sur 30 wana en tout cas Karine Mokonzi aza komonana on dirait yende mutabanda makambo kala. Bien sûr misusu baza déjà na kombo problème ezate. Toza na 21e siècle. Oyo tu ya 19e siècle toko respecte bango parce que basala makambo na bango na 19e siècle. Mais siko toza na 21e siècle. Siècle mobimbeleki na kati. Alors siècle oyo ezape na bato bakotia kombo chanteuse ya siècle 21e siècle. Bozolanda bien sûr tokumisaka batu na biso ba mama Biliabel, ba mama Pongolov, ba mama Abeti, ba mama Tiala Mwana, ba mama Fayatex, ba mama Jolie Deta, ba mama DS, ba mama Nzawisa, ba mama ebele nyonso wana bavonga aye. Mais bazali ba chanteuse oya histoire ya Congo mais ya 19e siècle. Alors na 21e siècle tolingi tomona makambo ya psika. Tolingi toyeba banani baza kodondwa na 21e siècle. Tolingi toyeba ba chanteuse ya 19e siècle badondu pe na 21e siècle to ndenge nini. Ndenge tomonaka chanteur le grand Mopao adondwa na 19e siècle. Ayepe kodondwa na 21e siècle. Alors tolingi toyeba, tolingi tomona, ndenge tomona kape na monde ya ba journaliste, ba chroniqueur, ba chroniqueuse, ba journaliste ya télévision mususu badondwa na 21e siècle. Bazodondwa na 21e siècle. Misusu badondwa na 19e siècle. Misusu bazo continuer kodondwa na tous les 2 siècles. Yango Karine Mokonzi na 21e siècle. Alobi histoire ya 21e siècle. Akokanga yango makasi. Bien sûr azape na diverser na ye grâce mbisi. Mais Karine Mokonzi ye azopesa au fond. Azopesa vitesse ya kosakana te. Alingi kosangisa kozala pembeni ya diverserte. Aboyi ba diverserte. Surtout grâce mbisi lokola aza diverserte ne loyal aboyi ete. Mais alingi atika bango musika koleka. Ndenga atikaki batoyo baoto sala acoustique na ye. Atikaki bango musika. Bien sûr ba fraude po babima na première place. Mais Karine Mokonzi aza kosala toujours fort et fort. Ye n'équipe na ye. Naba manager na ye. Aza n'équipe moko soudé professionnel intelligent. Bazali batu moko batonda maîtrise. Baza batu moko bazo calculer eloko neloko par lettre, par chiffre. Yango wana poto eza cimetière te, surtout na moment oyo. En tout cas, soki, même Afrique, soki osale lokote, ogodinda na cimetière y'Afrique. Cimetière est commis partout. Alors, Karine Mokonzi, ye aza kolakisande, musala eza kokende. Sikoyo, tozo bwaka pe misu na monde ya cinéma. Tozo bwaka pe misu na monde ya ki journaliste, chroniqueuse, animatrice, bakomboka koyo azana ngokuna. Tozo bwaka pe misu, pourquoi pas, na livre ya Karine Mokonzi, na biographie ya Karine Mokonzi. Pourquoi pas akomela biso livre. Na lobiteke ya komango na maboko na ye biso nyonso toyebi pona kokoma biographie oluki kaka mutu aza professionnel akomaka ba biographie ozana tina ofute mbongo te oyebisi ye ngai naza Karine Mokonzi
kombo nanga ekopesa mbongo yo zwi parti no nga na zwi parti bozoyoka wana bakombo ya ba icône icône apesa mbongo te pona basalele livre mais icône azwaka ne mbongo anégociaka prix en plus akozwa mingi koleka moto akokoma livre mokili yango en tout cas ezali penza elengi nakanisa bino boli boyiba ide wana koyiba eza problème te mais kokande makambo ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV, vraiment. Ngamo na zana, chaîne de chaque toko, ya boss na JP Kiama, ta ay boss des boss ya nyama ya danger. Donc ba samtalo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV, vraiment. Ngamo na zana, chaîne de chaque toko, ya boss na JP Kiama, ta ay boss des boss ya nyama ya danger. Donc ba samtalo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.